bakoko aider oh bakoko aider ale ye place alinga ke ko bomba vérité ça sens te n'habite so bazo traiter ye azo kanisa ke la azo la kisango ba omona te ke za yango na bien ndeko nanga batio na nzungu nini oh ba réclamation ya famille ou bien banini nango nde ezosala na hein likambo yango eza nini nango yo ozala ti zoba na niveau oyo mama oboti mwana na yo oboti mwana na yo mpo ya kotikele likolo ya un pervers narcissique sexuel soki ni un détraqué mental nini wana azali homme animal yaya yo tika ya kuna kokende te tu as tout non apesaka nyonso apesaka nyonso yo tikala wana nga conseil na opesa yo na bi non yo lokola nano oza mposo ozwa nyonso te abakisela o nyonso courage à toi kolela te oyo ozosala na c'est très bon continue allez enjoy your life mami na suki na nga. Merci beaucoup les amours, merci. Nazongisa une fois après sima nakoloba. Nazongisa susumbala moko bungona loba. Tapoter live les amours, merci beaucoup. Il y a des choses hein. Oh makambo minene makambo somo. Na poto basombi onjoka mbwa ya mutu bayeno na poto lokwa milu nyonso basalo ezaka oui nzamba lola et pitié de nous tokei ngai na yebi bino lisolo na ngai mpona kobomeka nanu bomeka te na boyete ngai naza congolaise ya Kinshasa mje lokwa milu nakende koluka vi na Luanda ndenge kaka biso nyonso tomeka kosala nakoma kuna nazalaki biso na Kinshasa tobenga bango bacommissionnaire mo bachayere donc nazwi biloko ya motu nateki na poko nake napesi ye par nayinda mpe nazwi bénéfice na ngai nasala yango vraimen mikolo ebele mpo nalokangisa mpenza ide nange ezalaki kaka na ya poto naosolaka nde tosola na baninga ndeko moko ye kotuna ngabi nde nini makambo na yo ya poto mpo tosololaka na biso abinga nayebi ganke moko asalaka makambo rapide ngai abi amemela ngai parceke moko autaki komela ngai ndeka bamasolo ya bavoyage etambolaka mbala moko sa moko mpe natekelaki biloko moko aye kobenga ngabi eske soko osisi makambo nyonso osala koya naye kokende ntango nakomi mpa na ye ayebisi ngabi nazali na relation na nga moko azoluka mwasi nayoki ozolinga osala masolo ya poto na ye ozelo bien omeka nani kosola na ye naseki ngabi ser ya solo mosala nga commission alebi eza commission te mais azoluka mpena mwasi ta molai avandela na mondele pendant 14 ans mais esimbi te abota mpe na mondele bakabai na mondele wana sikoyo azolinga bala mwasi ya mboka amekimeki basi ya poto bika basi ya poto akritike basi ya poto mpo ya yango ye mpe avandala na poto kala nakisali kaka nabi poto ye azoluka mpena mwasi ya obala atalaka yo ozolinga osala masolo na yo vomi oyoka ye ata soko olinga na yo te yoka ye nani na mokolo liboso naboyaki ekoleka ba une semaine yango amoni nga lisusu amoni nga kuna zali na ngautu kokima ye nakomaki nga kamado nabi bon nakomaka wana abi mado na yo biso mambo basolo nasi nayebisi eke nazwi le motu yoka ye kaka amadi Chris nazwi décision ya koyoka ye na antuka tobengaki tozalaki ngai na ser wana na ngai na telefone ya présente ngai Julien bio Julien ezana pase o mado basolola esololaki ai kopase na Julien kopasa na Julien nayoki mpe Julien boni ça va oza bien oza na age ne napesi age na ngai abi parce que bosololi na ser na nga ayebi soki naoluka mwasi akobala ngasikonabi doyo oluka mwasi bokamba moko bala alobi parce que naza so jeune te naza mpona bala potalaka vie okozala yo moko te apesi makambo akopesa nayebisi bayebisaki nga me vomi nanu toyebana nanu ata moke ser ayebisi estce nakoki kozwa numero na yo nabi problème eza te ser na biso wana aye kozwa numero apesi ye azwi mpe yaye apesi ngai tokabola ye banumero kaka na butu wana namoni atindeli nga message tobandi osolo yo nabenga yo na ndimi abengi ngai onga mpenza ndeka nauti koloba nazoluka mpena mwasi nabala mwasi oyo nakobala naza te naza aventure te donc soko ndimi nga nakozwala en charge aposi nga bakestion obotanga na biwi nabotana tika mwana moko na RDC abi problème te wana kota age moke na alobi ka age moke motema na ngai eyei kokita natuni mpo ani age moke abi te aseki kaka bio moko omona osala nini nayebisi nga nazala nga naza chayere nazwaka biloko ya bato natekaka mpe nazwaka bénéfice abozala deja te kozala na mwa mesa yo moko nayebisi ye mpe susu ke naza na mbongo te donc nafutaka biso na Luanda soki ofuti 6 mois ofuti mbongo mota mosusu 6 mois wana na nazalaki na Luanda abi problème eza te aye kozwa mbongo mo babi bon nakoti ngolo mbongo mo kaka mpo ede yo kamene ta mosusu mwa baposa mike mike mpo yeba kokomi na mobali mama de Chris première
jour wala 2 jours après tosololi na mona kake ayikoyebisa nga bi oza abiliette nga abi te oza abiliette te po ani nayebise na fo kosalisa abiliette abi fo salisa abiliette loka bato basalisa abiliette na bandi mpe koluka nanu sikoyo mbongo mpe fatindela nga faluka mutu awa bato oyo bazalaka baza na mutu na ye na poto bapesi nga awa ye apesi bango kuna mutu aza te eye kosala parti ya Kinshasa atindi mbongo ya parti ya Kinshasa na Kinshasa ngai awa ndeko mo azali na magasin na ye aye kopesa nga mbongo tobandi mpe kosolola ntango namoni kake ovandi ka boye biso moto ebi ndenge awa kwanza ekoma ovanda ka bakabeli na mbongo na valeur ya $600 esala ye nga bien ayetoli nga susu kuna so na mama nantoka nalobaki abi akozwa mpe charge ya mama de Chris nasepelaki nango tokoni mpe kosolola bien non nga na expliquer bon en tout cas mon amour limbisanga so na beti mwa côté en tout cas boyimbisanga lisolo oyo bayeli biso epa ndeko na biso epe nga kanda moko nazalai na joie na ngai mwa moi ndambo ebimi libanda na abi te tikaka nasilika te me navanda nyama navai nye na mwa lokwa nche eleka te amoureuse azalaki na Luanda aza fille na biso ya Kisasa akotaki Luanda ake koluka vie na koluka vie soko akuti kuna mutu aoteka mwa mungwa na ye alobi te ake kote mwa bakisi prix mutu aoteka mwa safu ye azwi basafu ake atambwisi azwi mwa likolo wana ezosala ye mpe avivre na mboka bapaya moke mpe azozwa azotindela mama mpo atika mwana na ye na Kinshasa ndenge kaka azwaka kuna atekaka kabelo atekaka boye soki mpe na wenze kuka soki na wenze wapi en tout cas toyebi te alobi te eloko nini oyo eye koleka na bakosolola na ye aobeta bamasolo na poto basi bamelie 2 fois bamelie mbongo 2 fois bayaya kaka oyo bazalaka na wenze bavandaka moko mosusu yaya moko atie litoi na lisolo ya ye azobeta na bakamarade na ye aye kokomprendre ke amoureuse na biso bamelie 2 fois ayebisi alobi yaka soki osilisi kosolola na masolo moko ya tosolola ngo biso mibale ntango ye mpe asilisi ake komona yaya wana biso ozoluka voyage a poto ya alobi oui abi ça tombe bien nga na mutu na nga naza na ndeko na nga aza na poto azoluka mwasi ya kobala mwana mama oyo ameki deja voyage 2 fois kumisi nini nzambe me na ndenga maloba alobi bon nga nde naza awa nazwi moyen nde nazwi libala yaya pa apesi rendez-vous ere ekokaka te ekoki bazwa telefone allo oui boni bien ezana paso na ndeni likambo wana nasolaki na yo naza na ye bazwi mpe kombo utapesi biso kombo na ye kutula dame mado abizana paso ye apesi ye ndeko na biso yeli biso lisolo apase na telefone le monsieur basolo li mesi asalika bavantage na ye nga naza mesi intel navandaka awa nazalaka na mwasa mondele ça fait 14 ans toye kokabwana ndeko alobi problème eza te yo oza na mobali o te na minti wana ata azali na mobali alinga baka te poto ça sonne ndeko na biso avandi wana babandi mpe kosolola tochange na ye balimero azwi limero apesi noko pervers mpe apesi ndeko na biso ya mwasi limero na ye ndeko mpo apesa mutu somo ndeni ozabi ozosala abi te nga natekaka me natekaka bike biso mpe basi abakisi kiki mutu apasi natekaka na nga soki mutu moko azoteka so mamaki de Christ azoteka baniasinamide nga nazwi mpe niasinamide mpe na bakisi ye mosusu bafre na nga likolo esala nga quand même nakotisaka abi bon problème eza te nga na likolo mbongo mo boye esala mwa bien namibwaka te nazwa 0 eye kosalaka ndeko aye koyoka bongo bavandaka boye oza na bilieti mpo na ye natindelo mbongo oyo te na bilieti te abi bosiko na otindelo mbongo ndeni abi te nga na mutu na kini mbongo euta kini yo luka siko ekota bazwi mpe mbongo batindi kini comme ye aza na mutu moko baza na magasin kuna mutu akoza mpe na magasin na kini asalaka batransaction baye kopesa mbongo tapotelenga live les amours tozoyoka lisolo somo makambo eza na mokili eza somo pesa nzambe merci yo mutu oliaka fufu ovandaka matako mibale na mesa nani na kiti mwana kontaminenga ekosala ke akabeli ye mbongo akabeli ye mbongo babandi okontinue na bango kozala na kobenganaka mokomsu ndoko abana aye koyebisa ye ke elakisa ngai mabelon
nzambe fo bapena noko aza pena milu balakisa ye mabelon ye pa zwi mpe wana kaka na telefone ye alingaki te tika kaka mabelon so pasaki kati de ka mabelon soki mpe ndenge nini foza nakomi komi ya swaka mitwa mabele fala mona na so mabele wana eza intact ake kolakise mabelon ye chaque fois ka so babengani balinga balakisanga ta kifwandende te ye mabelon omona ka eske nakota mabelon sikoyo amourese na biso ye mpe fala tuna alakisanga mpe pa nani pa Jean Pierre mpe kuna soki sava ye te ye ko baimpressionnaki ye soki na $600 baboma ye misu asenga te pa mona pa Jean Pierre aboko senga pa Jean Pierre ye basenge ye kaka mama mabe lon azu ye ka boye ale papa ekotuna ye wana oza obota yo te naza na mwana moko natika ye pa mama kuna na Congo problème eza te tokobengisaka ye amourese soki balakisi mabelon ye kuta tike bakisa so ese kitela mbabi te etika na nkawe tala na papa wana oningisa nkawe talaka na yo parce que ko bayebise baobengisele mwana papa oyo aye kosala makambo tititititi aye kosaka ndeko aumelaki te ndeko ye koya ndeko ye siko première fois ndeko ye azwi ye mpe bake mpe na ndako bavandi babeta makembeseme na ndenge ya tata na mama oyo biso nyonso toyebi toza au courant makembese ebetama penda na genre tata na mama na tata biso nyonso toyebi ya tata na mama ndenge ezalaka akumisi nzambe so pasambelaki ye toyebi te papa amibombaki papa alataki chasse boyebi bino mo bachasse papa alataki chasse abeti makambo mayebisi ke elobi na omema yo fosala bacontrôle mais loko moko nga na ocomprendre te ndeko na biso oza mukanda est-ce que oza mukanda olobi likama mukanda te eza kaka question na ngai limbisanga so oza nango oyebisa biso bake basali examen le basali babenga biso benga baexamen ba contrôle médical aye kozonga babonini baresultat ne ebimi bien mais azalaki na bamicrobe amike boyebi ka Afrique aye komela bakisi ameli bakisi eye kosila ntango basili papa bandiki champion papa zwa Jean Pierre na ye ifale ndenge ezalaka Jean Pierre eleka na nzela ya parti politique Jean Pierre aokende na Jean Pierre suka senge abeta makamasa na ndenge asima mabe papa komu kobeta ndeko na biso makembese na ndenge ya sima mabe na sima mabango première fois banda babote azala mutu yebi ke ezaka nzela o poubelle mutebimela wana bo comprendre lobe na ngai pona ko prononcer biloko musu ya prononcer kiti ba biloko ya poubelle biloko ya toilette mutebimaka wana mais siko ba obete na sima mabe nanu babete ai na sima mabe te banda botama papa obete makembese na ndenga sima mabe abete pe na ndenga sima mabe 3 fois apemisie moka balusie na ndenga sima mabe abeti makembese amourese akanisi kaka eza mbala moko tikaka ata mosusu papa azwaki mwa esengo na ye bazala ensemble papa beti makembese esili te jour mosusu kaka boye atala kaka boye papa abongoni Johnny Hallyday kala so akui bakraka ayelie mpe mayo debe ya cuir papa pese bakraka ayebise kangaka koto ye pa kangi koto acheki so pa kangaki epe makolo akomi lokwa nini statue de la liberté kabwe po statue bande tia maboko likolo ale papa apese so ayebise alakise tianga mbuma awa bino mbobeta ya tennis kotala su tennis na miso mabe te apesi mbuma moko atie na munoko ayebisi eke abetaka ye abandi konianja ye siko soki abeti pete papa alobi te encore abeti siko papa ko munoko wana siko papa azosala yango na bageste
ke babete penza ndeko na biso abeti papa papa sikoyo bien ntango papa asilisi abalisi yesu na ndenge nsima mabe anianji ye abandi kobete sikoyo Jean Pierre na ndenge nsima mabe ndeko sikoyo aokoka susu te ndeko na biso na ezo yango kutu boyebi oyo kotala na ndenge awese te tala na ndenge akingo nazwaki ya ngai mpo bomona oyo na voyageaka nango normalement bakanga yango boye nazwi yanga mpo ntango aloba na komponake eza yango eza boye soki ovoyage atiaka yango awa pota mosusu na avion na bis ozokomprendre batiaka sikoyo ndeko na biso ya ye ekoma nde ya fesul po comme tel ezalaka bomoni bino nde eza ale ye atiaka esimbeli awa avandeli yango ekoma motu mosusu akutani na nzela akokanisa ke mama azokezwa bisi via avion nzoka te oyo mpenza don nde na meilleur ami mpo bafesul enyokwami na pa Jean Pierre akomaka abongo esukeli ye mpe ka wana te merci Serge esukeli ye ka wana te magetu kuna na nini wana ebebi na niarkos ebebi biloko wana abimi matutu lokwa mutu akasa nini oyo siri vimbi me papa wana ndenge magetu fi ya mwasi abimaka koma abima bamai na nsima papa akota kuna banda asalaka ye mbala moko lara ya akendani esu na ndenge ya liboso te akomaka na ndenge nsima mabe me kokabele mbongo akabelaka ye kaka ndenge banda akabelaka ye comme ye pa alobi ke aza ne deja moto amokie bakoma abenga bango banani skini comme ye aza nde skini sikoyo akomi skuni mama akomi skuni paske kokonda moya avanda subo eza te soki avandi yango bokeba na bakarisme ya mosusu sikoyo omonaka moto avandi na bisi yo madame tu veux la place oh non merci yaya charisme te paske so avandi atiki bor soki avandi kanangi boreve soki ovanda il faut meilleur ami azala avandeli meilleur ami asimbi koto oyo yesu ko avandi awa mo espace awa esali mo espace poza ye eza yango fa akangisa o mibale likolo ya poto mobali akabelake me na pri nini bakolati so ngai lo mona naloba na meli yango ye sikoyo akoma kolata bamayo lokwa bamajorete limbisa mona mu pardon nazali na kandano na ntongo tika naseka bato mo bazala na france banda babenga bango banani oyo nzembo yango ya bafrançais mo azali na bato ne mo banda bina batakala mutu mo anda oyemba nzembo yango ezokima nga nzembo yango ezokima nga mutu mo boye na france azalaka wa azala na bato Claude François bango wana baclaudette wana madame waya banga yo muta poto ye sikoyo claudette ya queer wana sikoyo ate mona mopia akanda mo lelo sikoyo na mayo na ye sikoyo naokanisa sikoyo olike naolinga na imagine na mayo sikoyo mayango sikoyo emeli yo mpo loboza su ata kutu na musuni te oliko atata mo boye mpoka afutelaki yo soki 5000 apoto soki mpe combien toyebi te maofa asouffre yo mpo ani mponaki poto litikaka naseka mpo nalai na kanda moko mwana biso akoka so ovanda te papa nafa yebise nini olonga na yango na atiaka baglace akotisaka baglace kuna na kifwendende akotisaka baglace na kati na se soki mpasi eleki akotisi baglace po douleur elongwa Annie kanga micro Annie micro s'il vous plaît
MJ kita ani ayebi te kaza likolo ekosala ke atiaka baglace na basuppositoire mais en tout cas ngwa eske okotuna biso akima biazala nga nudu luvunu nga lelo luvunu penza yango wana aye awa abombi yango mingi abeteli lisolo oyo mutu te ya koma majorette 5 azala na eloko wana babetaka wana majorette donc papa mawa te ata azoko kovanda te papa kokote kaka ndenge wana na ndenge ka ya salopard lisolo na biso yango wana soki oza na conseil ya koya koportele ya koportele azotuna question aye nde babengisaki na poto eske aza na droit akima yango wana la samba de mon cœur napesi yo maloba Mami de mon cœur. Mami. Bonjour, Mami. Bonjour, la samba. Ça va, ça bien? Ça va, Mami. Avant la loba, Mami, quand on a une question répondre à terre. Oloba ni no chérie. Na tuna iso ki bilamba otonga ngo na butu et avant live et après live. Nini ngwana susu? Kwani? Te pote meze belé mususu pour sala ka moi ba art pla art. Tu vas tricoter tu pile boye. Kasi oza mutaba art. Oh, eza igo. Ah, Mami. Imbisaka Mami. Kitu bezande ya edi mutatu atrouble nga na hero. Ya edi. Mami, edi ngwa sekwi. Edi ngwa sekwi ma chérie. Ma chérie yo bimane edi ngwe. Mami to na yoki kaka kale so en cuir. Mami na bwa kisani ya kwa batu. Nga bona lo kwa junior leader sekwi. Ya. En tout cas mutuno ho. Limbisanga ndeko mwasi na osekote na osekande makabu oyo ezokoma. Nga pa désolé hein. Bato na beti mabaku nga aseki. Na seki yo te, mais nazo seka kambo nga oyo kando nazala nango. Bongo tango mami na otuna. Lelo ba beti yo. Lobi ba siyo mino. Siko yo bandoze ani pepo soye. Maman. Nazo yeba te, mami na ebite, boko limbisanga. Na ebite bandeko basi mususu. Bo supportera nanu bongo boybolo bakepoto eza paradis yaya pondimi baswana o ba minu nyoso to mabele bapota surtout mabele kutu so basimbi yango te olingi na ote papa nanda banda ko senga na eke balakisa ma belon ezala te par sentiment parce que tala ndeni a reçoit banda imaginer na banda sala yango capture d'écran. Mais ma chérie, c'est que yo po sepeli na obo oza na makila pa ba vampire. Pour tout comment ça se fait kutu so basimbi yango kaka boata kutu mami toza soso metsa mwana eso ça passe au bon il faut que ta mona mabele avant sa nervosité ba melango mabele mukolo ao so ba mine sa na ba pota lelo asuyo ngakuna kanisa ki ne bandeli ba ko so so nyoso ne zaki na Afrique ya ba shio na Afrique oyeti na mboka ya loi ya droit de Afrique ba so été mobala kitate ndeka babetela ke kopo wana babengisa ayabonga te monela mobali kaka na poto ko biswaso wana yayo ndimi awo zotuna na kima te fanda te mama limbisanga mutuna oyo na yebi te ndenge nini na koloba no master naza ko sepela na ta mukete en tout cas olinga ka souffrance bio penako olinga ka souffrance donc nzoto nono zana na poto badodi lo kwa binsekwa na nzoto vraiment donc yo komi no mus tata na binsekwa na mukongo oka penza ba tatouage ba mauvais goût wana pendeza nga mutuna makolo donc muto atikali na ba nini neti ba tache kwa léopard mais mama so bimana na carnivore ou herbivore papa azande okima boko limbisanga tata za misala mabe mobali tango kaka lati lo kaiso cuir ya yo kaki so moté bon c'est cuir lelo balati lo cuir ovandi lo baby so zwa fimbu bongo tango pesa ki o fimbu ano kanga ki maboko o pete ke na ndenga solo te pola nini ko ba je ko ya zo mema yo wana yo lingi na ba je wana te oyebi pe yango te yaya
ngai déjà muto so nga ba minu bongo pesi nga kuto opportunité olobi kanga nga maboko kangi yo pe maboko eza mbila muto kwa kolongola nga po modèle na ko chicoter yo na bwakelo susu mai na beti yo ale na bengi mbila près soko za mukanda te ngunda mobimba yango wana osu ngunda pona ba biloko nyosa tio na nzoto tango linga ko beta yo zo benga na mbila zo ya zo tala nzoto no mobimba banga ba peso na mukanda tout suite ba tio na ba foya ba femme bati siko yo vandi bazo so na mukongo na père oyo na mabele mabelon eloko mtizana ngo sensible la fola ta mayo pakuta yo pe bilon balende mo harmonie mamba te ka super appétit wa na ba pharmacie po chele yango te mami fo chele loko mota to ala la fo tike na mbala suka ko kima boye kaka te aza costa lobiti faut y betele yo ko betele ya za ko so ou pas il faut luka solution papa ko tike boite ça yebi sa chéri to bandela lisusu aka loko so mesana no kanga basinga ye pa mesana o aswaka yo loba ne turo to mi swana na biso yo swanga nga pena swana nga yo to swana no vivant asu yo po suye yaya beta so za mukanda te beta ye penza kana ndo kange basinga wana yo kuto lubiso zo beta so kanga ai donc abanga kana e pasteur en fait papa na mesana ne na passe a koti so pe na via passe beta e fimbu so beta ye tango zo beta e obengi mbila oyebi simbila nde nazana carnivore alati cuir donc nazo ko benga bino na minute oyo boya parce que je suis en danger tango ba kokota batali mukongo batali toutes sortes de biloko no sana nzoto no soko za mukanda te ngunda mobimba ngwana. En tout cas cette fois-ci ebisa chérie nous allons toko swana en vivant. Ya suyo po suye. Mais oui, ouais papa c'est amino. Oui mami. Yo ko tike bon te faut tike na ba tatouage pe nzoto momba. Tant moi si mususu ko ya. Po yo ndoza mobala otuno ya. Mukongo na yo basala oni. Sozi mobali mususu. Ozala no komi na ba danger belé ya sima kune komi cimenterie. Nzoto momimbe komi na ba biloko na nzoto. Soko kute na mbali muso yo kuta mbala batazani be bandi ko soso mbala bato komo songa biloko nyoso basala yo. Yo po komi danger mama. Parce que papa faut ça la ezelo ko abandi lelo te. Parce que mami bo bataboy basa mami faut ba oyebi me eloko non sepela na baba mourir te mami. Awa na live auto sito ko ma famille. Tango boyaka bo betela so masola boy bombi bakomba tata. Boy ba teke ba célibataire pe bazana live. Mais ya teki kuka papa ngo. Amala Samba. Oui papa. Ataki kombo na biko ne Julien. Apesa na ba kombo nyoso mami bi so ka koyi na ngana ko buka e. Mami. Tala. Amala Samba. Noko zela tourna yo pardon na si solo bateto opeso maloba. La Samba continue uzaina na yo. Mami. Loko apesi kombo mami pardon la kisabiso ye. Pona boya kendo kwea. Sora kwa ipa aliasi. 1 minute kaka. Là ça ko bambe lubute. La Samba ba lo banana. Noko zwa kasi. Noko la Samba pesi yo maloba. Oh. Ok. Bon, na zongi boy parce que naza l'est, nazo sala musala na bureau mais nazo ko imaginer na koti na ordinateur nazo ba réaction nyonso. Na to sa recherche moko boy pour na resunga ndekwana mais abanga te ezali eloko mo spirituel aussi. Azali mobile wana na secte babenga secte wana babenga kango Bilderberg. Eza Bilderberg, eza secte Bilderberg. Na secte wana eza rituel na asala kango na nzoto na ye. Chaque éjaculation de mon cœur, bisous mon amour. Chaque éjaculation na ye, ezali ya rituel na asala kapo et produire mbongo. Bazali fondé na Royaume-Uni. Bureau na bango eza na Royaume-Uni ou na Angleterre disons. Na Angleterre yango wana ezali secte mobimba. Oh nyonso asi aseme na nzoto na ye ezali dangereux. Eza vraiment dans naza nango na ko imprimer mais na ko kabola ngote. Na otindela kaka yo moko. Non otindela
Donc on gaza nali kutuna mona te. Bon, d'accord. Yango na auto ça, c'est marqué na auto ça recherche wana. En tout cas, quand Zanding Zaliana, la dame en question, comme elle est vraiment, elle est déjà exposée. Qui peuvent que elle est exposée. En tout cas, bah auto to sambela kato tient vraiment dans ma bonne délit. Il faut vraiment à côté à l'issue pena yemoko susu ami bonza na profondeur et prière. Voilà un peu ce que j'allais contribuer pour Nango. Merci noko abana nangai, merci beaucoup. Na sala ka recherche wana, notre sa recherche wana pour na kaka isolongo pende betinga makasi. OK, merci, je vous laisse. Moi était pas na motema makasi noko. Merci beaucoup. La samba otikala ki na 2 minutes na yo noko asenga ki yo. Mami, ngai conseil nga na kopesa ndeko. Abeta ka tatana. O eza spirituel te. Nga o tata lobi nanga eza spirituel te. Nga tata lobi nanga tatana aza liboma aza herbivore carnivore. Aza mutu alingi kodia bato manzaka kolia misuni balobi ndoki aye na butu beta ye na bapriere. Mutu azoswanga na bomoto nga nalobaka eza molimo. Mami, ala. Mais ça va pratiquement satanique. Oui, toboyi te. Kasi Donc satanique yango vivant. Mami, batakaka biso na biloko. Oyo baotake nga na nzoto. Nga naloba ngo eza molimo. Te. Soka yaki na nenga butu, azoswaswa nga na lela butu, na lamuki nzoto bapota oui. Menga azoswa nga na bomoto ngai na kokende peka na koswa na bomoto. Wana eza soki eza satanique. Bisika yake ndeko kosaki satanique. Mena boye, mami aswa tata wana agogo. Kwa mutu nozo tuna na kima, yaya, omesana na ona souffrance. Olingi souffrance, potongo ba memaki oso komi. Eske, aveugle yo? Eske, obimaka libanda te bakinape nde bakinape ndeko na biso mususu na kotanga na bakomo mususu bakubwaka ngai. Mama, nga na ebisi yo, tout de suite là. Je pense que ça en live. Soit tata na baminu kima. Soit tata na baminu yebisa eta bebe nazo kango maboko ndengo lingaka nazo soyo yo po swanga. Soka bandi ko soyo bite tika na ngana banda ko soyo na kango kwa yebeza ba pratique ya lingaka. Soko kangi ya su hein? Ami kangele asa kandi basinga soye nzoto mobiba babina ba fimbo asale onyoso kosale soka stilisi abengi mbila mami nazo yebisa papa wana moni mama oyo soka zu mbali mususu akomi na problème akoki ko soya inosa ya batu azo moneka na image ya tata wana po mutu na eza deja ya kobeba nazo yebisa mami akomi lokwa mbwa liboma dosiko yeso akuteka na mtasuye mami yo zo yoka te yoka le batindelo makamba mukongo obangi awati Matine mukongo matindi kuna nini wana kasi obangi nyoso tout monisa mambo somo donc asa déjà na ba problème ok na koko bando swa bato yangwana il faut assi nazo ba makamba solo mami papa wana mama nako mami ebiso bana mutaza liboma yo poko kozo mo ba tiki na ya liboma ndamu si excès de problème akokupona kwa nzembo te yalo kwa nzembo excès koyoka nzembo ekota mutu na mutu atosambelaka nzembo kaya mukili eza soko yoko mona pe ekoti yo ngai dernièrement awa mami limbisa mais monsieur pardon une minute mami nalekaki kandi on bapekisa soto kota TikTok oyo pamba te mami nando kota te soto bimi na bimi et moi quand des ebwaki biso na live mususu tayoki batie nzembo ya artiste moto zalane awa azoyemba la samba pwani mami nazoka I love you la samba ai ngabi nzembo oyo tuko bazoyembela nga bonga la sali nini nga lobi likambo nga la kotika ngo te ngai ayembe ni okola samba c'est là ka mami na webisa solo na kotindo azoyeba I love you la samba I love you la ngabi me tata likambo nini nanga likambo munene bonga la zoluka bewi yeso ke no yemba nga na banzembo mami ndeko na bisa kima tenga na kina ngai thank you mon amour no Arnold Castro, bonjour. MG10, Mireille, de mon cœur, mon pandi de moi.
Mireille, topesi yo maloba. Bonjour mon amour, ça va? Ça va bien, merci. Boni yo. Ngapi ça va? Maman de Chris, omoni biloko oyoyo ne bandeli balobi nini alobi ke mobali wana azalaki na mwasi ya mondele. Donc elakisi ke biloko oyo mwasi azalaki kosala yango wana na mobali wana aza kosala na mondele yango wana ti eza lokola bacouple ya mindele bazalaka béchangiste. Donc baza na bango wana bake na baclub bazochange bazobeta mobali na basi misusu bazosala na mibali bazali, tu vois, biloko wana nyonso ezali. Problème eza ke ayebaki bien ke soki alingi ou ameka mpe kolinga amoni ke basi baolinga na bango te yango moni ke azongaki na Afrique parce que mutu ya Afrique azali faible aza vulnérable mutu akosunga aza te akokabele taka mutu bapesa $600 apanzani. Voilà. Apanzani mama akomolakisa mabele lokola mutu aoteka maka moto. sikoyo ninge mpe nalwa mama de Chris ye mpe amoureuse na biso bazobeta okuna na soki na kifwelele sikoyo robota te na vie kifwelele babetie na kifwelele mpe amakasi Mireille. Est-ce que robota te ekoma lokola baswisusu yango mino omoi batatouage ya babe batatouage oyo batiaka na bamoin cher sikoyo esalasala ye donc kitoko te. Eza pasi mama de Chris eza pasi susi nange ezali ke bongo ye pa amoureuse yango akende komona médecin de famille te te so yazokasa baloba ne hémorroïde fo médecin amoi na ye metango yo panzani te akoloba nde vérité ye ayebi vérité azoboya nde koloba parce que bamédecin batraitaka bape te bape deux fois batraitaka bango biloko wana eloko ye azomona nanu somo nango te mama de Christ obi ke ekoma cancer ipare na ocho yoka awa ekoma cancer omoni eza lokola infection parce que eloko wana ebota partie les plus quoi sensible na nzoto ya mutu eza eloko wana ke etrapaka microbe ebele omonaka te pourquoi bapekisaka mais ntango tobotaka bana balobaka na biso nini pangusa liboso apo kosukisa na nsima parce que nsima azwaka microbe ebele soki oza na bitidi ya kopangusa Mireille na miniti okutu nde eza wana eza komi soki kaka abouge kaka moke pui yezwe soki aseki kaka moke pui na pui yango wana donc yaopesa biloko so aza aopesa biloko sans tala donc aza ma dans les brouilles. Ben mama de Chris ngai neti mobali na ye aza na boso nde babenga bango soki badommage manini wana donc donc eza badélire na bango yango wana sikoloko nga na okamwa ye amoureuse avant kima ndenge yo mpe zwa sikoyo yo koma dominante parce que baje wana esengaka moko fo azala dominant yo siko okoma dominante okangi basingana ndenge atindaka ye alingi nde mwasi abetaka ye siko mwasi azokoka te nakomi samba lele azwele fimbu asombeli na plastique fimbu bakanza na bakisi asombi na ya plastique po alapisa ye abeti ye fimbu azwi mpe ya plastique abeti yango na kati po totala soki yemba moko aboyi non nalingi oyo te esika na po meki koloba olobi na ye me po ani yo osalaka nganga nalingi nasala yo ozolinga te akokime na obongo te fo meme vraimen na je na ye soki omoni ye alingi okotisa yango na nsima elakisi ke aza deux fois yango moni ke moya salo na liboso eza te akendeke na nsima yango wana deuxièmement ane na posa bobota na ye mwana te mama de Chris te na njimi te azwi yo mpo na délire na ye mpo na kosepela na ye mokolo kopola nsima babengaka ngo na français instrument sexuel po mokolo oyoyo nsima wana nyonso ekopola parce que epolaka yaye sepoli so avandi atiki eloko
sikoyo mpe oloko ezopesanga na okanda mama de Christ ovandi bongo kuna okomi ma ezobima yo me ozokele komona munganga te pourquoi akende komona munganga bakomelaki basuppositoire mais atikaki koloba te ke mobali moto azoniataka parce que azoprotege mobali ne mama de Christ mais oui aobanga aoprotege mobali na tala amoureuse eloko eleki santé na vie eza te ata bayeli yo bamillion bamilliard soki nzoto ebeli ozali su na ntina te ya milliard wana te tiango na mutu nao santé c'est santé d'abord ke eloko mosusu na nzoto ya mutu olongwaki na Kinshasa nzoto makasi toka mobali wana bengisi yo na poto amoureuse ozolingo ozobomi nzoto no boye vraiment kasi mobali lelo so okwei maladi réfléchir un peu aobwaki so ou atraité yo okufi akozo su mwasi mosusu akontinue vie na ye nani aza perdante famille ya nani eperdre c'est ta famille yo en plus yo ye mtalesa mama na ye voilà pensez même na mama na yo omoni so tolobi kende kofunda ye na mutu na yo zobake nokoka te parce que naza reconnaissante oui c'est bon comme oza reconnaissante casse-toi prends tes affaires joie bima kende ale kende ntango ozokende kende koluka munganga yebisa ye vérité batraite yo eloko wana ekomaka cancer ekopola yo wana bayesusu na eloko mama de Christ ngai nayebi ser moko abela cancer pardon abela cancer ya eloko wana mama de Christ ekomaka kaka boloko munoko efungwami polele etikali libela liboso babando tonga ngo un moment bazotia yango chimio baosala yango tikuna ser wana akufa mpo eloko so akosala te okosusu bolimbisa nga okosala kaka te kaka ezobimaka yango moko alobi mpe bongo voilà yango wana otikali na 2 minutes nozala toyoka ye na merci toyoka maga to so eza mwa kitoko mingi te me totya pena matoi toyoka ye mpo nga na nsina aloba epare na nga na kokosu kobandela susu te lana baksa volume Tapotez live les amours, tapotez live. Oh makambo somo. Mokili makambo batu baleki mitema mabe. Okay. Nasema foto ya nini mkongo na ngai, na mito mabele na ngame. Non, mon amour, pardon. On a te. Zera zungsa. Na ile bilo solo na ngai pona ko bomeka nanu. Bomeka te na boye ngai. Naza Congolaise ya Kinshasa. Natenda koluka vi na Luanda ndenge kaka biso sotomeka kosala. Nakoma kuna nazaki biso na Kinshasa na bango ba commissionnaire mo ba chayeur. Donc na zui biloko ya moto na teki na poko na kina pesi par na inga pe na zui bénéfice na ngai. Nasala mo vraiment mikolo bele pona loka msapenda ide na ngeza lai kaka na ya poto. Na usola ka ndeto sola na baninga ndeko moko ko tuna ngabi ndeni ni makamna yo ya poto poto sola na biso. Abina yoni donc moko asala makambo rapide. Ngabi menila ngai parce que moko autai komela ngai ndeka ba masula ba voyage tambolaka. Mbala moko sa moko pe na teka to biloko moko ayi ko benga ngabi. Est-ce que so sisi makamno so sa ko ya. Na iko kene tana kompa na yai sinabi na zali na relation na moko azoluka mwasi. Na yoki ozoli ngosala masula poto na ye ozelo bien o mikano ko sola nai. Na seki na ser. La solo mosala na commission déjà commission te mais azoluka tena masita mulai avanda na mundele pendant 14 ans. Mais esimbiti abota pena mundele bakabana mundele wana sikazo na bala mwasi ya mboka ameki basi ya poto bikabasa poto akritike basi ya poto malamu yango yo tavanda na poto ka mwasi Afrique bazon tababe nakisali kana poto ya azo katana mwasi ya ubala ataka yuzo linga osala masolo na yo vomi yo kai atasa ko linga na te yo kai nan namkalbuso na boyaki ekoleka ba une semaine yanga moninga lisusu amoninga kuna zaina watu kutima ina kama kino kama do na dibo na komakawana abi madona yote sana mbasoro na sina hili seke na zile mtu yokai kaka mama de Chris na zile decision ya kuyokai na katuka tubengaki tuzaki ngai na sia wana na ngai na telefone ya présenter ngai Julien bio Julien zana passer au mado basolo la kiko passer na Julien
kopasa pasi na Julien na occupé Julien boni ça va oza bien oza ajni na pesi age na ngai abi parce que bosololi na sœur na nga ayebi soki na luka masa kobala maso na do yo luka masa bo kamba moko bala abi parce que naza so jeune te naza fona bala putala ka vie koza yo moko te apesi makaba ko pesa na ese ba iso kinga na voni na nuto yo banana nu atamuki sœur ayebi est-ce que nakoki kozwa numéro na yo na bi problème eza te sa na biso wana ayo kozwa numéro apesi azi pe ayi apesi ngai tokabola ba numéro kana butu wana namoni atindeli na message tobando solo yo nabenga yo na ndimi abengi ngai onga penza ndeka na mchiko lobana so kapena mwasi na bala maso na kobala naza te ko naza aventurer te donc soko ndimina na kozwa en charge apesi na bakesho bota na bi oui na bota na tikama na moko na RDC abi problème te wana ko ta muke na wala bika muke motema na ngai e ko kita na tine pa ni je mutali te aseki karabi moko mona osala ani na ise na naza moi naza shaya naza bloka batu na tika apena za bénéfice abuza déjà te ko zana moi mesa yo moko na ibisi pe susu ke naza mbongo te donc naza na futaka biso na Luanda soko futi 6 mois et futi mbongo tam su 6 mois wana na naza kina na Luanda abi problème izate ayo ko zo mbongo mo bali bon na ko tingo mbongo mo kaka po ideo kama tam su ba posa mikeni ke po ba ko na mobile mama de Chris première jour wala 2 jours après to solo lina mona kake ayo ko bisa mabi oza billet ngabi te oza billet te poani na isema fo sa billet ni fo sa billet luka ba sa billet na bandi pe ko dukana nu siko mbongo pe fatile la na faluka mutu awa batu oyo bazaka azana mutu na poto bapesi na awa ya pesi bango kuna mutazate eko sala parti ya Kisasa atindi mbongo parti ya Kishasa na Kishasa ngai awa ndiko mazana magazine ai aiko pesa mbongo to bandi pe gosolola kana moni kake ovandika boye biso mutu ndenge awa kwanza ikoma ovanda kabula kabele na mbongo na fala $600 isala ina bien ai tuni ngasu kuna sana na mama